toki pas Kabila. Donc tokoyi bisa bino clair. Tobanga bino te. Faut Félix akendaki. Osaleli. Et là, au moment où on a koyi bisa bande ko ba comprendre. Kabila aza ne to benga to soto ba aza Rwandais. Yoka ne bazo sakana na biso. Après biso ne to marabolole. Kabila biso tuna batayi de pesto bande ko yemba wa Rwandais kanambe. Mais tango basali justice na Kinshasa, ebi ba condamner Kabila. Ba condamner qui comme Rwandais comme Congolais. Comme Congolais. Et puis condamné à mort. Condamné à mort comme Congolais. Petit né il y a reçu généalogique la bango. Abi maman na papa ne Mzee Kabila, maman na si façon nini ye moko Kabila, Congolais ba pesi na place à Botama. Banani ba pesi gouvernement ya Chilombo, moto atangi yango procureur de la République. L'homme prudent voit le mal de loin. Soki bango bato ba reconnaître Kabila comme Congolais. Kaka ningo zabo Papi Gene. Zwa micro kendo sala la Kabila interview. Papi Gene akola batie ko solana Rwandais. Di. Mais bino moko bolobi aza Congolais. Bo condamné comme Congolais. Siko soki yoke ko solana Kabila akomi Rwandais. Akomi Rwandais ndeni. Baati Lukwebo. Vice-président Sénat. Aouti ko soit position na claire. Aza d'accord te na changement de constitution. Lobby déjà yindi. Rwandais. Aza Rwandais. D'ailleurs mutu ba société na isala ka ba ciment était kaka na Rwanda ba hôtel na ba M23 ba fanda kuna Rwandais. Mais pendant tout ce temps, Baati Lukwebo comme vice-président ya Sénat, Bolobate aza Rwandais. Pour avoir position contre Félix, que l'idée à changer constitution ça idée malamu parce que Congo est en premier texte et en premier idée à battre. L'homme prudent voit le mal de loin. Les lots Baati Lukwebo comme na Swahili. Comme Rwandais. Donc jour bango moko ba comme CP là. Balonga zongeli so balongoli ki Rwandais ya matata ya nini ya Baati Lukwebo biso pe tolandi. Te aza Congolais. Mais pour le moment comme Baati Lukwebo a pesi position à contre-position na bango a comme Rwandais. Donc to comprendre biso to comprendre oh donc toza na bato moko na Congo bango nde ba tribu ya bato ya nationalité. Makambo ki kolabo. Oh ba uti ko ganga oh boza ba kolabo OK ko kutana na conclave ya Kabila. Ndigala. Biso to kutani kuna. To kutani na Kolotu José Makila zaki ministre ya nini? Ya santé. Tonga Kabila. Matata Ponya zaki wana premier ministre. Kulutu Frank Diongo kanga na zaka député ya opposition. Jean-Jacques Ngoyema zaki député ya opposition. To kutani na bango to soli makambo isengeli so to so na bango. To participer na congrès na bango. Pour ba oba signataire ya congrès botala bomona ki signature na biso zate. Ba bengi biso wanani? Akolabo. Baninga tango kokie. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pona kotikala kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazala moninga na yo te. Papi Gene nazala moninga na yo te. Papi Gene c'est impérateur de Jaffa Kofere Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami.
Papi Gen Tolobe la vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que vous avez un nom? Non, master non. Non, master non. Papi Gen Tolobe la vie. Zalaka Moninga na yote. 4 fois, peintre, Washington, le grand pays. Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro na poche. Au bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen Tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. Tolobe la vie, Papi Gen, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrade 92A 9300 à Alost. Et Guincestrade 52 9300 à Lost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo pas d'accord. Ah ouais, là on a biso. Yo mana que pas bendier. Et pas balibani. Ah ouais, chez maman Uniché Banzé. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. Ça doit couper.
bino moko bomoni chez Mama Eunice Banzi nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele boko sepela nyonso ezali boya ebele bokozala desite boko sepela. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, le pasteur, moto na nzambe, yazani moto abatu. Donc mutu nyonso aza mutu na ye. Donc ezotalisaka mosala osala, ozala mutuka na yo ningo tinda, omoni Agence Assir. Donc soki babi Agence Assir, seke bena sir eleka. Donc tie biloko na yo, ekoma ntina destiné, omona ata tonga ebungi te. Pour biso respectable biloko ya bato eza ya biso te biso osalaka mosala tomemi yango ntina kini oyo etikalaki na matabi te biso okomisa yango ntina Kinshasa mutuka na yo batia yango ekomi ntina Kinshasa na agence ntango ozokita ozwi mbala moko ekei donc oza na mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon, toza na Chambéry, toza na Nessi. Donc, soki oza na posa na biso bengaka Agence Assir yeyo apesa ba numero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo. Prix mpe ya malamu na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune ya Ngiringiri direction Shaba Makanza. Donc soki oketa wana omona Fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka. Bonjour et bienvenue chez vous. Tolo de la vie officielle. Merci na bino, merci na confiance. Bino ba vous partager ka ba émission, tout ça pour inviter bino. Bo continuer ko partager, bo continuer ko liker, bo continuer ko commenter pe ya malamu. Numéro d'abso to tiaka wana ezalaka pona tozoka mwa ba remarque, surtout tozoka to tiango pena mingi pona ba remarque. Numéro to tia wana, je répète encore, numéro to tia wana ezalaka pona ba remarque. Donc benga biso partout zali to koyamba yo. Pesa biso peli kanisi na yo tokobongisa. Voilà, lelo nazo yamba pona bino komanda eso. Esalimo mikolo ebele nakutani na mukumanda te. Yana bagi non. Pourquoi mikolo toza mingi na Bruxelles awa? Pourquoi ne pas to yamba komanda eso pona situation mboka na biso bi komanda eso zali motoyo a salaka ba vidéo presque chaque jour jusqu'à pona ko mobiliser, jusqu'à pona ko lamusa, jusqu'à pona ko laksa congolais que non Keba baniba dribbler, Keba baniba sala, donc c'est-à-dire na commandé sonné to komikano ko sola to yeba non le lombo club so kindi. Commandé so bonjour. Ouais, bonjour Papi Gen, bonjour na bandeko to azolanda biso. Sans oublier mère Atuna Kiwa, mère Eunice Banzi. La fleur du jour. La fleur du jour donc merci mingi donc pib de toutes les façons il est quelque part na yo. Toujours. À toi Rolanda déjà qu'on a mbote mingi na Marius Bainde et Bokichwa yango. Place Azali et VVSA Kambala en tout cas bato ba soutenir ngai pena na kati ya combat. Eso esala ndenge nini yo uvanda penza na combat, uvandisa pena idéologie,
o balinga biso azata mso mona leo bamoni awa le bamoni kuna esande ni yo vanda penaka place uchama kono ko telema wana bon ezaka la conscience hein eza conscience ça là qui mutu faut yeba eloko zo bundela nga en tout cas na za conscient eloko na bundela donc yango mona ke même tu ko tali na poto na Belgique na Europe mo bimbo mona ke soki za na équipe ya ba combattant aux amis bali depuis ba bande na wayambo les restes comme on a bazalaki bakabwani ba panzani mais biso moni que équipe na biso mibale eza fort parce que toza conscient na makambo to salaka après to place to kende donc yango mona ke toza fort après depuis na banda donc na salaka oyo ngana moni na kokuka donc bozo bakisation pe belé hein ou non boliaka mbongo non kutu mikolo vidéo mo te ko leka ba charger wa yambo bakasi na bité so pitam pe to kota to ya pe na lisolo ngo mais tangu ba charger rabino bongo yo sala bondeni rien oui mais dans eloko moko ko corrompre na vie no te la conscience c'est conscience na yebi ko so se reprocher loko moko te toza na société na biso ya congolaise société moko motaola la boya la moki ali abambi yo eloko ya sepele nambo alingi a faire croire bato que ça vrai mais tant que toza ba acteur na kati ya makambo ya combat donc c'est normal batanga biso na moto parce que bato nyonso toza na paradis te moto na moto akotanga biso na selo sentiment na ye awo yambaka moto mosusu ya bere wana jango jango ti o petit ya minero wana petit ya minero bo yambaka epamba nana wa Balthazar bon to évoluer alobaki na media ke wayambo aza na passeport eza na visa na kati ntango toyabo ina preuve bato amonaki eza lokuta tozali wayambo eloko moko ezali na passeport na ye te ye alobaki botala passeport na ye aza na visa azokende Angola soki kaka visa eza te ça veut dire makambo oyo nyonso naloba eza lokuta me baya na yango liboso ya peuple population bamoni ke visa eza pete totali donc ça veut dire toza bato toza bon ebembe nde ezwaka baproblème te mais biso tant que toza kovivre tozosala bamouvement tout le temps motu nyonso aza na droit ya koloba oyo alingi mais ce qui est vrai conscience na biso moko toyiki tose reprocher na eloko moko bokosela ye makambo aza boye donc c'est-à-dire mpona bokosela ye makambo bien bobambe makambo basi alingi basi mingi moto oyo olobi wana nani moto oyo olobi wana bongo yozoloba likambo boyo olobaki eza clair ozosala émission bato olanda non mais naotolanda nani comme nani odombo naotolanda ye mikolo eleki awa bon nayoki ndenge alobi parce que bino bokosela ye makambo bocharge ye c'est-à-dire place oyo bokomonake no mpa boyinise mpa bato ya kaka alingi basi mingi mais oyo alobi mpona bino ya lokuta mpona moi na 2 heures de temps mais c'est normal parce que awa makambo ya constitution oyo balingi bachange na Congo c'est le moment tomona ya koloba te est-ce que moni asala émission mpona kodénoncer makambo mamanœuvre ya kochange constitution eza te ye azelaka boketu na eso mpo aya kosala émission na mwasi na ye wana soki wana journaliste yaya soki omoni odo akangami na mwana mwasi yebaki déjà toaka na mikolo ti yo soki omona odo aleki place asimbi te moto aza capable meme ya kokende kolinga mwasi ya héros na biso oyo bacombattant tu balelaka ye azokende odrage ye yo moni aza moto non mais nga nayebi ke wana eza côté professionnel batikala ndenge bazala odo aza na côté ya bato ya professionnel soki eza na moto aza mwe sérieux na kati ya combat oyo eza ye parce que moment oyo il fallait aleka alobela makambo ya changement ya constitution mpona kodénoncer okomonaki okomona ete boluka ye bokomonaki mikolo makambo ya manœuvre tu ya changement ya constitution aza te mais soki amonika likambo ya boketu na eso aye abengi mwasi na ye te yaka tosala nga zoyinga te toloba mwasi na ye aye abengi nga moto nalobi yo te mais faut lobaka même ke azobenga ndeko journaliste mais ngai moto nalobi mpo nayebi ye nayebi donc yebi ye aza terrible bon nakamwaka meme bato nde bayokaka ye parce que bayebaka omoni moto soki amoni nga azomonaki c'est un homme sérieux quoi omoni sérieux bayebaka ki sérieuxité ya moto na otali na famille na ye na couple na ye otali moto aza sérieux botuna kaka ya memela bino ata mwasi na ye ou bien proposer na ye wa kobala mikolo ezoya aza te na age wana
aza moto ala na déséquilibre mais okomona ki ayakaka atie ba rouge banini abongisi bien omoni nga nde naleki omona présence ya mobali alekaka boye brite soki mpe moto alingi atala makolo nalati mpe sapato te nalati lipapa mais ye po aleka ayebi ki eza place oyo nasalelaka mpo naluka bamomi atie nano banini atali na poudre mais yango owelaka mpena nini juste toyelelaka te torecadraka nde bato congolais parce que aza peuple moko aza akomprenaka côté ya vérité nde bamonaka lokuta côté ya lokuta mona yango vérité komwana mais ntango yo moto opose question olobi ke mikolo azosalela azosalela bino bavideo c'est farceur yaya responsable lokola nga boye nakende olanda farceur bayebaka mutu nalobi bayebaka mutu na sens na responsabilité à partir ya ndako oyebi ke moto tokolanda ye mpo aza na sens ya responsabilité yo moko nasepela nakota na direct moko boye nayoki bato baza kodiskute badiaspora cotisation ezalaka te banini siko nga na bande kolanda naklikaki te nazolanda biloko ya bakombata nayoki moko alobi mais ata soki tosali cotisation yango tokopesa nani ya simba mutu moko alobi na kati kuna alobi mutu lokola komanda yeso alobi tokopesa ye batali mutu wana atali alobi mutu a responsable ke mutu afandaka boye aza na mwasi te moko mpe omoni mere atindi atikili opena ba 20 000 balles ba 15 000 balles otike nango boye il faut ozala responsable omona soki omoni déjà peuple aza capable ya kobanda kosite yo oza meme te alobi mutu wana tokozwa ya topesi responsabilité est-ce que mutu oyo ozoloba odona ya kopesi responsabilité mais aza responsable na ndeni bauti na makambo tu batangaka soki batangi makambo ya basi azanga na kati te makambo ya détournement mbongo ya matanga ya ngwanda na kati baswanaki na bato ebele ngala yebi omonaki yango te kibalia mbongo ya ngwanda matanga ngwanda est-ce que c'est solo il faut que tuna siko bato bande ko swana ngala confirmer yango te na obinenga na bande ko yoka comprendre Sandra Mudimbi vidéo ebimaki o Sandra tozaka besoin ya 10 000 est-ce que olobaki tokoseli est-ce que bosi boyoka neti ngai na babiloko ya buso banema boyoka yango te mais soko olandi okomona ke batangaka ye kaka na biloko ngala kotangelo basérie ya makambo ya sala ya buzoba oyo esaleke bato bapiaka ye confiance ezaka bato baza na esprit moko baza baborne baomona mosika te pourtant motu ya opia ye tant te meme ya koyoka parce que un menteur après makambo tozovivre lelo na Congo ye il fait partir na bato baya na RCD Goma. Ah bon? Oui. Azalaki chauffeur ondekande azali moto ya RCD Goma ntango oza chauffeur ya patron osala bamakambo ya mabe yo ozomona yango te oyeske oyokaka adenonsaka ondekande bokecho wana opesa ye mwana mobali abimana mwana mobali makambo ebele po bokecho apesa mwana mobali po amoniki eza baguna yo eso ndenge nanga boye na wayambo akende opropose ngaki mwana mobali oyo ça veut dire amoniki eza baguna ngai oso eza baguna ngai te ndeni bokecho opropose nga mwana mobali andeni apesaki ye ndenge ye alobi ça veut dire amonaki ke baje na ye zwa ndenge nazaka na yo boye papi gen namonaka jomo akoti papi gen ope baguna ça veut dire namoni ke ozala na kati ya mondo wana ndenge ye alobi ke bapesaki ye mwana bokecho ande kopesa ça veut dire aza na kati mais siko kombe ezalaka moko libération mboka mpe tolibéraka mboka moko mais mpo ni badivergence ebele mpo ni non komba ezala moko te non eza na bato komba basala yango ya kistar nasala boye mpo bamomi bamona ngai surtout bamomi yango wana yango moni akufelaka yango nauti korepetele nalobi bamanevre ya changement ya constitution ezosalema sikoyo fo tomona asala amultiplie bavideo lokola biso toza kodenonse mais omonaki aomonana te bolukela ngai video moko kaka ya mikolo oyo place oyo baolobi ya makambo ya constitution ya ye kodea no eloko wana ekosalema te boluka eza te do asalaka bavideo na ye mpo bato bamona ye basi bamona ye sans oublier oyebi ke na kati ya komba oyo abalaki deja oyebaka ngo ah bon aote kobala na Swede te na leka mpe ntango wana abalaki na bi mama libala wana nalakeli yo mabe te me napesi yo kaka 2 mois
Mais ça même pas un mois bakabwani. Ah bon? Tout na yé. Oyambaka ete. Et bon pour yo salé bon yo. Salé bon pour. Te na lobaki kaka. Nga na ko lobo prophète lobaki. Auti ko bala. To mona ba photo. Soki au moins jour oyamba ye. Tout na yaya. Est-ce que bala ki na Suède? Naibi ka bala. Ah. Si ko li bala suka. Ah naibi te place bala suka mais naibi ka bala. Naibi ka bala. Aventurer. Abu bata Suède ba ala. Suède kuna eza ba benga ba couronne. Amona ya kia. Tango ake kuna peut-être ayo timbi la ke mère azana eloko te. Donc je me suis bayaka combat pour ko luka ba momi kando lo bien. Miti lelo. Soki botali bato balobaka lokola ngana bokitu bazate. Ata soki bazo kosi abiso balobi bosali be mona ke biso to tika toujours ko dénoncer makambo mboka. To bunga ka pe na média te to bungi pendant un mois bo mona biso te. To sera toujours présent pour répondre ko dénoncer. Ça veut dire tout ça là en côté pour na makama de toute façon yaya. Ni tinga ningi na boy avec canon moi si on a zana ina pale. Si ko na obando leka po nazwa nani. Ba mama ebele ba combattre be pe bana ba sia kitoko. Mais oyo nga na mona ka yete na kokumisela te po na tika ko mona odongo na mwasi te. Na mona ina mwasi te ke o mère de l'autre côté. Ça veut dire ça muta opia confiance te. Preuve que tango audio à Sandra ebimi. Est-ce que bossi bomoni ngala boketu ba registre biso na biloko ngene mwana okende kokosa keto si tokoti na Kinshasa déjà ba éléments si ekoti to abeza 10 000 kaka. Muibi, escroc. Mais pas les solo beta mais bon. Ba registre qui on ngala yebi. Tu n'as pas ni que c'est comme un niveau que bon, tamso beta ki Sandra parce que Sandra tamso simane pa na moi bato mo boy sonné. Et ayoka ki déjà Sandra ba 400 millions. Masula kati même kamba 400 millions qui ezo beta ma bipetu ala donc auto ko benda la repa ya nyakero 400 millions ngala ko tsanga ta moi 10 000 kaka. Moi 10 000. Akatika moi 10 000. Bendi zo ka Sandra mama la yanke. Mama la yanke. Atikili na ba vidéo na ye na ndenge kendaki na ndako. Ça c'est pas du sérieux. Te ngana lobi loko te na moni yango na TikTok. Ok ko sa nini na ndako ya bato buzo basiko kamera ezuyo oh 10 000 tokende toza eloko to yo moto ye moni kaka na internet kaka bombala moko okende kopanza soki plan de guerre na bino toza déjà na côté ya Kingasani njili kuna tokotaki déjà bato moto ndenge wana omona pe ba congolais bafanda ba lo ba vérité na téléphone opesa plan de guerre na téléphone. Papi Game. Vous avez singo kumona bato loba biso toza ko na komba. Do bien de bien. Et bien de sembo. Neti nini? Muto atanga ngeke osali mabebo. Na mutuelle position nous anene. Observateur. Nini? Tout ça ba observateur. Ah bon? Non bokete. Tokende wapi? Bozo bango pesa position OK. Ko pesa position bien. On dit bo banga be bato, bo banga siko pesa position moni. Bozo bango pesa position. La un to chito pesa position to lobi ke to kende comme parti politique. Ça position déjà. Lobi tozo kende comme parti politique. Ce que doit dire on dirait bino bo banga. Neti to banga nani? To banga nani? Omoni mimi na foot. Okoza lelo zo beta foot za na carrière nango ba 35 ans 36 ans katani. Suka nango batona bakuma ba manager ba coach. Comprends? To bundi ti lelo to zo bonda. Et to moni qu'il faut to changer stratégie à combat. Yo moko za carrière moko mona bozo tila makelele musika. Bozo bundela musika boya awa. Siko biso to lobi yo que c'est facile. Toza ko kita. Pardon. Tozo kita na Congo. Pourquoi toujours quitter la période à Félix yote? Toujours quitter la période à Félix c'était parce que Félix a ça moins sérieux. Ce que tali bato tout na ba pesa pouvoir bango tout. Au kanga. Notre lobby oyo koya mbalo biso toujours quitter. Na yebi question na ozo tuna par rapport à la position à global ke bo pesa position te o bokati ici. To kati ici pas Kabila. Bata Kabila pena. C'est biso to pas Kabila. Donc to koyi bisa bino clair. Tobanga pinote. Faut Félix akendaki. Osaleli. Et là, au moment où on a koyi bisa bande ko ba comprendre. Kabila
aza ne to benga to baza Rwandais yoka ne bazo sakana na biso après biso de to mabolole Kabila biso tuna batayi de pesto bande ko yemba wa Rwandais Kanambe mais tango basali justice na Kinshasa oui ba condamner Kabila ba condamner qui comme Rwandais comme Congolais et puis condamné à mort comme Congolais petit ne ya reso généalogique la bango abi maman na ye papa ne Mzee Kabila maman na ye Sifa soki nini ye moko Kabila Congolais ba pesi na place à Botama banani ba pesi gouvernement ya Chilombo muto atangi yango procureur de la République ba benye nani Congolais mais lelo soki bango bato ba reconnaître Kabila comme Congolais kaka ningo zabo Papi Gene zwa micro kendo sala la Kabila interview Papi Gene akola ba ke ko sola na Rwandais dit mais bien moko bolobi aza Congolais bo condamné comme Congolais siko soki yoke ko sola na Kabila akomi Rwandais nini Bahati Lukwebo vice-président Sénat auti ko zwa position na claire aza d'accord te na changement de constitution lobby déjà yindi Rwandais aza Rwandais d'ailleurs mutu ba société na isala ka ba ciment était kaka na Rwanda ba hôtel na ba M23 ba fanda kuna Rwanda mais pendant tout ce temps Bahati Lukwebo comme vice-président ya Sénat Bolobate aza Rwandais bon a eu position contre Félix que idée à changer constitution ça idée malamu parce que Congo est en premier texte et a promis de abattre lelo Bahati Lukwebo comme na Swahili comme Rwandais donc jour bango moko ba comme sepela balongwa zongeli so balongoli ki Rwandais ya matata ya nini ya Bahati Lukwebo biso pe tolandi te aza Congolais mais pour le moment comme Bahati Lukwebo a pesi position à contre-position na bango a comme Rwandais donc to comprendre ti biso to comprendre oh donc toza na bato moko na Congo bango nde ba tribu ya bato ya nationalité makambo ki kolabo o ba uti ko ganga o boza ba kolabo oke ko kutana na conclave ya Kabila ndigala biso to kutani kuna to kutani na Kulutu José Makila zaki ministre ya nini ya santé tonga Kabila Matata Ponyo zaki wana premier ministre Kulutu Frank Diongo kanga na zaka député ya opposition Jean-Jacques Ngwema zaki député ya opposition to kutani na bango to soli makambo isengeli so to sola na bango to participer na congrès na bango pour ba oba signataire ya congrès botala bomona ki signature na biso zate ba bengi biso wanani akolabo Lambert Mende na gouvernement ya Matata Ponyo zaka ministre ya communication azana Félix Boshab nani pardon Muzito azaki premier ministre ya Kabila azawapi premier ministre ya Kabila kote yekuta koma ko de position makasi ya makasi na Martin Fayulu bazaki nana so nazo kende nano na bato ba travailler na Kabila OK Muzito a travailler na nani na Kabila lelo za na nani na Fachi Lumanu a travailler na Kabila lelo za nani Boshab a travailler na Kabila lelo za na nani Mboso a travailler na Kabila lelo za na nani nani oyo Bahati Lukwebo oyo lelo atelemeli a travailler na Kabila lelo za na nani nena entre biso na Félix qui est collabo nanga mutu naika na pesi mbote Kulutu José Makila mikolo ebele vi ozomona na te lobinga collabo pona ke ko swana Kulutu na mutu azui 70% ya gouvernement ya Kabila azofuta bango mbongo ti lelo ba Lambert Mende ba nani oyo Boso Bahati Lukwebo ba oyo soki Lukonde soki nani Lukonde wana Sama Lukonde bangutu baza kolia na mbongo ya Congo bato ba travailler lobi na Kabila mais soko soli na bato ya IDPS na ba combattant ba bololo mona ke non Félix aza peza zo bondela mboka
bango ba iso ba ndeni baki okutana na bato bande kolanga mutaza na bango muyaya ala mutana ya Kabila siko différence zeni entre muyaya na José Makila différence zeni entre Lambert Mende na José Makila ou bien na matata ko bango ba boyi ko kende kuna mais comme baki boyi ko kende kuna ba komi banene ba collabo siko biso na peuple mokozi tolobi manipulation na golera iso ba manipuler notre oui ça gagne na biso trop bango ba kutana na bango okutana mais bino mola dogo kutana toza na droite omoni eloko na lobi congolais amayele nda olobaki soza na réseau zo bande olobaki bokomi ba collabo mais les plus grands collabo na mboka eza nani président na bino ye moto aliaka na bato wana ye moto azonome bango atieli mpe bango ba budget neti nga na Félix nga na Bokecho toza na mandat moko te ya l'État oyo eza koengage nation ezobimisa mbongo ya l'État efutaka bato wana toza nango te toza na biso basimple kaka toza na position na biso ya conscience ya résistance tozobunda me bango sikoyo bandeko na biso mpona bango Félix aza mpenza moto alingi mboka biso bato oyo toza na fonction moko te toza na mandat moko te toza binemi mpo tokutani na bamatata mpoi na banini tolobi ekoleka biso te après va s'attendre que les jours tokozwa position politique tobanga moto te oyo na moi oyo bake déjà toke nano te toza bino awa te oyo jour biso tokozwa position politique toza na bamaître na biso bajuriste na biso okomona mpenza lettre officielle ya engagement politique ya peuple mokonzi toke place tana bazobanga point alors position oyo Bahati azwi lelo oyo omona ondeni position ya Bahati eza bato oyo Bahati wana kobosana te amona Mobutu chita Mobutu Bahati azalaki je pense moto ya société civile ayebi politique ndenge kende soki moto akokende na kokwea Bahati amonaki Kabila tango amekaki kaka kokota na idée ya kochanger constitution amonaki de danger donc amoni be président oyo na Congo tolongola no musée po musée atika kokoma na ba niveau elokola bato ya changement ya constitution donc Bahati aza na expérience ya ko comprendre pouvoir oyo ko mukinde na suka Bahati aza ko lakisa kaka ke ce monsieur na ba réseau bakotaka kuna parce que Bahati wana kobota ke Bahati wana baza bato moko ndele ba utiliser bango ebele ba information trop position au Bahati azui lelo eza position par rapport à l'information azui libanda que Félix il n'a pas le droit de changer la constitution pas seulement azui yango libanda même bisika oyo bango moko ba Félix bakindaki na États-Unis ko luka soutien Sénat ya États-Unis boyelaki bango il dit non pour changer constitution te bon beau briguer pe troisième mandat donc Bahati azui position ya komona ke situation ndenge ezokende boye ba contrôler yango te parce que IDPS toyebeli bango na kobuka ko sala ba désordre mais IDPS atika ko s'affronter te masasi ebetami parce que bino il faut garder pouvoir na bino IDPS atika kokutana nango te mais Bahati Lukwebo amonaki na 2015 ndenge peuple atelemaki Bahati Lukwebo amoni musika alobi non situation oyo ekomema biso comprendre mais comme bato ya IDPS baza basoife baza besoin kaka va changer pouvoir yango moni ke bakomi préparer ba attaque partout parce que baza sûr que na violence peuple congolais ko ba violence te il faut tout banda ko menacer ko attaquer ko beta ko imposer bango mais nyonso wana eza rien arbitre siffle na note te match bani na note okoko se chauffer na yo avant match mais c'est pas dire que match na bon gagner. Mais mon premier bataille, non, changement de constitution, il faut salam. Il faut et salam. Ils ont droit à bango. Droit de vouloir, ils ont droit à mon soleil. Mais aller jusqu'au bout, c'est là où maintenant tout le monde a vécu aux amakasi, au récit, on a idée. En 2015, Kabila a coupé changer la constitution sans IDPS. Moi, en 2015, Kabila a coupé IDPS et bimate. Tu sais que d'abord, il y a tout le monde qui a bimate. Population est télémaki. Mais Yambalo, je ne pense même pas qu'il y ait la population. Yambalo, bah, oyo, bah, mboma. Façon, il y a des militaires, bah, officiers katangé. Frustration, ça m'a cassé na kati armée.
Ba mikana no voir na zokende mais de toute façon ce sont des périodes. Depuis baloba qui c'était au mois de mars en 2005 il fallait ba visiter constitution ti lelo depuis le mois de mars au Félix aloba qui na mois de mars ça toujours bana ba constitution ti lelo ba péré ceux qui besoin mibali bo continuer la démarche na bino mais bo ça la tension risquée et précipiter départ na bino. Alors qu'on appelle à est qu'on a on dirait qu'on est dans un pouce na se ko poussa na. Bon, makambo ya bananga okosote tellement nakotaka na kati mingi te parce que na omona ke c'est ba congolais ni baso kufa tous les deux côtés. Nanga na bata armée Félix ba roboma congolais. Ça me fait mal même ya quoi border si jao nanga za quoi avancer au bata Félix ba repousser, ça me fait mal parce que bato ko faisant la pauvre congolais. Chole amekaïga ko loba iloko tala ndenge ba fingi chole. Chole loba kike tous les deux côtés baza ko boma. Batananga bazo boma ta Félix ba boma metane ba silsele ba chargeur. Comprendre? Mais yango na musique biso to comme plus ba observateur. To motala. Nanga za na minduki. Félix ana minduki. Konga mutona na munduki te na ko kota neni na kati ya bato mibale bana minduki. Moto okufa lwanya. Kozala intelligent, bi kozala sage, oza observateur comme otala ke bo si ça va bitumba na bino wana tango ne bo sala. Tango bino boko sili sa bitumba sili biso to ya. Est-ce que l'autre roba qui est combo bino bo sala et mapé quelque chose? Oui. Et mapé mon changement. Et même changement est belé le comme oyeba ke Congo ça ne va pas grâce na biso. Mais comme mbongo ezo circuler, corruption za makasi. Ba corrompre ba tout mususu mais combat ennemi et belé et le Congo là comme koyeba le mal ya Congo comprendre mais ba utiliser ba moyen on a ko étouffer un peu vérité au biso to bande ko bundela ba musu ba comme ko vérité c'est quoi vérité ezake le peuple congolais a sous occupation à la souffrance mais lelo ko mona ke ba to azo komisa Félix ki azo diriger mboka bien mboka eza propre atongi banzela comprendre et tout biso to bandelo ba ke mboka la biso eza ko avancer te social ça ne va pas banzela ekufi ba militaire baza impayé sécurité eza te armée ekufi mais au moment que lelo ba Félix a tie ba moyen ba mbongo azui ba équipe belé ba communicateur ya bazoba po ba ya kaka ko défendre bilana mais conseil na la ko yebisa but ba ta IDPS ke bandeko bo se préparer pour na ko préparer dauphin na bino parce que Félix a fokende amata kita akokende soka kolinga boko boya kokende na ndenge ya ba élection akokende par la force est-ce que na IDPS lelo baza pe na dauphin ou que ce que Félix azate akozwa le devant un mouvement c'est belé maintenant c'est belé tangela ni balé non attends qu'il s'en kabouya ça dauphin très beau ce que tu t'entends non mais c'est belé là c'est belé atengi na singe de tangela ka giseka betanga mususu Jean Kabuntu ana IDPS alonga IDPS tangela omoni ozo kokatea bazali ya Peter Kazadi bazali nani une place à ça yoki job da osaka nanga IDPS est préparé à avenir politique, est préparé qui puisse la contestation. On va d'accord contester opposition, qu'on boucle à côté de ma mère, qu'on se prépare politiquement. On va se préparer. Parce qu'il est là ceux qui va lobby qui est token dans la élection 2028. IDPS c'est un candidat. Et là, Kubangu bazo kangama na bango na yango bitumba est silaté. Comme bitumba est aussi laté. Yango monde bakomo kangama na slogan mo ya koloba ke tant que bitumba eza bitoko sala élection parce que bala candidaté tant que bitumba balobi élection bitumba eza bien ba sala nini élection mais tant que bitumba ezali mais epesi bino occasion de changer constitution mais stratégie ya ko kangama ba officier bulo ngozali nani omoni bande na biso ya Kasai na aucun tribunal police judiciaire le 19 mars beaucoup de gens qui les dit ça bande la biso ka seba porter sur plainte ah bon oui incitation à la haine
omoni bandeko na biso oyo ya Kasai politique na bango il fallait ki basala yango on a social ndenge bango mungu bande ko belela ke le peuple d'abord mais ils n'ont pas réussi ça mais bango ba okende yango sikoyo na ndenge ya violence ya ko imposer bato par la force oyibike IDPS eza parmi bato oyo ba former ba milice na kati ya bazaba na pouvoir parce que pour moi le pouvoir ils ont maboka IDPS est-ce que on dit que opposition peut ezaka na maboka IDPS on dit que société civile ezaka na maboka IDPS toso tali ba opposa ba manifester te mais komona ki bato ba buka kanzela nzela ko tumba ezaka bato IDPS bato ba na pouvoir IDPS lelo eza parti oyo formé plusieurs milices lelo ba komi na Minduki na Kinshasa na Lubumbashi surtout Lubumbashi Volmer armé wana ozoki et c'est multiplié omoni wana ozoloba wana eza bato baza koyiba eza nango mamuyibe bato musupe ba koyiba na bango mais IDPS aza ko préparer guerre moko ko za civil te za guerre moko armée contre nos frères Katangé o bazana Minduki te IDPS eza ko armée bandiko na bango ya baloba IDPS eza ko armée ah bon eza ko armée va se préparer pour se défendre ni bandiko na ngai pourquoi beaucoup za mtema mabeboy ngai soki na ye na ke na bandundu na moni ke bato bandundu balingi ngai te na osani ata na congolais na ke na Équateur na moni ke bato Équateur balingi ngai te ça andibi na ke mindenge ni bino lobi ke batakatangi balingi bino te mais boza ko ya des millions et des millions bozo ya kaka soki bolobi ke bakatange balingi biso te babomaki biso na 1960 après bayoko boma biso soki na 1991 mais na mokuse kaka alito kende kuna te sofani ya biso epa na biso mais bozo kende ebele IDPS sopi Minduki epesi ba civil ebele bazozela ka jour ya guerre ya Katange na baloba obabimisa na ko bimisela owa na olakisa image okomona mama moko azokende okundola si mama si abomi Minduki na ba chargeur 4 na ba munitions mususu eza na kati ya poche ya manto atiaki bakundi banani ba ofesa mo gouvernement ya Kinshasa bango nde ba okaba Minduki ba préparer guerre et guerre wana eza guerre civile te eza guerre moko armée contre ba civil lelo soko okende en pleine Kinshasa oyebi phénomène nini force du progrès bazo buka bandako bato ba okotela bato comprendre mais tout ça nani aza ko financer yango IDPS tokoka toyebi neni ke eza IDPS Augustin Kabuya lobaki akosopa Minduki akopesa Minduki pour défendre le pouvoir là-bas mais t'as la criminalité oyo eza na Kinshasa lelo je te jure franchement c'est trop. Ça devient de trop. Bino bato wana pouvoir, bino moko bo promettre boko sopa Minduki. Lelo tala koma Minduki est comme partout. IDPS mutawo sopa Minduki. Même tango Kabila Minduki tambola boyete. Jamais. Donc pour na bango baza ko préparer comment ko étouffer peuple congolais. O ba diriger biso par la force. Mon boko kango tende ko ngai. Armes, chargeurs, et en un nombre de munitions. Attends, bah, sur 5 chargeurs. Obeki kaka, tiaya. Bah, charger la aussi la tête. C'est là. Et aussi la tête. C'est là. Donc, politique, il faut que tu aies KO, pour Félix Afandawana, qu'on crée une insécurité, qu'on crée une milice. Comment ça se fait que vous avez un gouvernement avec police, mais ils ont un milice mosusu eza capable ya kokanga yo bakeno basambisi yo batio place bango mo balingi et parmi ba milice wana bakanga ki quelque ba milice na mona ba obenga so kombo nini boy bakondana ki bango a mort lelo ali banda ba milice wana ba attaquer ki siège ya nani ya PPRD bakangi mutu te ba milice wana bakanga ki se attaquer ki epa José Makila. Ba milice wana ba attaquer Frank Diongo. Comprendre? Ce qui est grave.
balingi bamema kimilisi na poto awa balingi bamema kimilisi awa na poto kontala komona ba groupe ngo komi awa na poto on peut faire les vidéos mo ndo le relation oui on peut menacer bato na ba jeune ya awa après ce côté ba jeune ngo on mona ka majorité tribu mo mais ba botami awa tellement ba potisi bango oh ndenge eza boye il faut que défendre le pouvoir ba makambo eza na est wana eza ba Rwandais oui c'est vrai mais Félix a complice ya makambo tele kana est oh ndende M23 ya Yosani na Kinshasa pendant 14 mois Félix a hébergé 14 mois M23 na tango na biso totika la toloba M23 eza ba Rwandais bazoboma biso mais Félix na pouvoir nzoka M23 za na Kinshasa pendant 14 mois yemo ko Félix a reconnaître que yango le bieza yete za ministre intérieur mais na tango na biso toza ko marcher avec M23 za ko massacrer bato oni za ko pesa ba rapport que M23 za mouvement ba terroriste mais Félix a yamba ki bango na Kinshasa biso tozo yebate donc mouvement ya IDPS ils ont parti politique moi ba terroriste ce qu'on tali depuis Mobutu à Kenda IDPS a contribué à participer na mabe tout au Rwanda basala ka IDPS za nakati mais ce que ba baza na c'est l'aéroport bazoluka nini et puis baza coopérer comment te bango bazokanisa ke ba ko intimider bato bafanisa bato balingi ni juste bokanga bino koti oh politique na bango bokangisa bato mibo tina poto na poto parce que baza na liberté kanisa ke to ana mbushimai to ana kananga donc muto aloba te comprendre mais biso tozo loba to continuer na ko dénoncer politique na bino après bo profiter na politique na bino ya IDPS parce que après IDPS ce qui Félix a quoi lelo et si mais est-ce qu'on les a meeting de tous anonga ba tajale loto ba to ba malelisa non ils allaient politique tribale na bango ngai naza na motoka na ola kisoso go lini na ola naza na kende ko déposer ba kombo ya bateau il fallait ba kotumba magasin na police criminelle na kena police municipale tena criminelle mais tout autant ba kombo bango kaka bateau ba beti wayambo ba organisateur nango bango kaka bato o ba uti ko attaquer ba seti kikuni soko tali ko mona ke bango ka bala kati mais bazo yeba te que politique o boza ko tribaliser yango lobby ça va vous coûter cher lelo za pomba okomi makambo soni yo tata je m'excuse tata mobiloza na poto oyo ko koma force du progrès à poto na kimokolo bazo tinda okendo beta papi gene oyepe o po ya ko beta mais tant oza ko beta ozo yeba te que pouvoir wana ya bino soki ko ilelo papi gene akanga ki longi nayo ota la suite nako encore on est si la raté et si la raté neti ba biso bo toza na exil to yebi kezo kende na kosila tozo zonga ne bino siko bozo bandamo oyebi ta ko sila raté obi ya biso ezo kende na kosila exil tozo zonga na biso mais yo moto za ko ya ko bino komi force du progrès ya ko ya ko beta kabati j'espère que ceux qui pouvoir échanger na Congo otika ko to zonga te na moni même ba tiktokers komi ko finga bato na mona ki moko aza ko finga Daniel Mbumba Mbumba après alobi boy boko tika ko mona ngana pouvoir na bino ya Kinshasa wana te soki bino bokende na koya o mais soki akolanda émission ayo kamo soki ba Daniel Mbumba bakimi parce que yo za na bango déjà ozela oliaka mbongo ba jekoko comprendre ba Daniel soki Mbumba ozo finga bango soki ba 8000 c'est quoi est-ce que 8000 les ambongo mais ozo finga Daniel Mbumba ozo lobake de toute façon boko mona ngana na Kinshasa te mais bino soki bokenda na koya et mais tango bango ba okende ils a biso ndeto zongi si yo kanisi soki na zo na Kinshasa ko mona ngo o mona ngo préféré te ba Bumba préféré nengi bazo tindela wo mbongo pa ba jekoko ofinga kabati po ozoli ambongo mais ba biso oyo ofingi biso à l'occasion de rien mais soki tozongi yo to zo avion zongi entre temps na position za nango eza position ya gouvernement muto ameka ko simba ya Chilombo te Chilombo atongi abongisi mboka
Daniel Safou, ceux qui Daniel, ceux qui Bumba, on moni Makambozo Salana, chef de l'État de Amon. Bozo Eba, qui après Awa, pouvoir écouter. N'était biso to toasi makango, pouvoir échanger, tout y calé, mais oh, je suis quoi mbalo, biso to zozonga. Papi gen, oh la donc tout biso to yebi na yebi na moto ça la transition na yebi. Tu vois bon? Oui. Na yebi na ça la transition. Et amen. Oui, on va transition au Salema. Donc ça la transition là pour postuler du soutien. Transition au Salema après Chilombo, tu vas s'attendre. Donc bandeko c'est quoi faire un dialogue? Dialogue là on soutient. Au moins ça le pas ouais moi. Ouais bah ce qui est clair oui c'est que soit le bagi makambo. Et si bah tout le monde a besoin de dialogue exact. Ils a la Chilombo, ils a la Nanga. Tout le monde a besoin de dialogue exact. Pour na Chilombo dialogue ceux qui salemi lelo ils ont un désavantage na ye. Parce que après dialogue c'est un partage à pouvoir. Ba attribution mususu ba kolongolo yango ba pesi opposition. Chilombo a besoin de dialogue. Nanga pe a besoin de dialogue. Pourquoi ça a besoin de dialogue? On a dialogue tango ba kosala yango et kozana ba commission mususu ko salema kuna il y a réparation, il y a justice, il faut salema. Après makambo. Si on moni basala ki bakelo kona na Angola, président Angola bima ki lokola mais médiateur, mais ti lelo soko bengi autour na bango suite angolais ça va. Est-ce que les autres ba mal sans suite. Mais basala attention. Angola benga ki bango te. Bango ndi baki ko sakana na Angola. Bango ndi baki ko sakana na Angola. Bozala ki kuna mbala liboso, botiki président Angola zozela bino bo se retrouver na Qatar. Mbalo te disubuke kuna kosenga za médiateur après responsabilité ya médiation ya Angola bato bapesi bango izaka bato ba déjà monde ndo bapesi Angola zo médiation accompagné avec catholique mais na moni métier Félix a osala ba manœuvre comme azo sala ba manœuvre mais ayebake ba Angola wana eza ba grande puissance na Afrique wana centrale ba kapita ebi kapita ba kengeli Juro kaka na lingina zongisa bato mususu bata na ebite soki vidéo wana bato mususu bamona ngo na tango wana qui était président c'est toujours Félix président na bino France a ebisa président ya Angola biso tozelaka eloko jour Angola koloba kaka ke eloko moko esalima na Congo biso tokosoutenir mais lelo boki mosala quand tosakana na Angola. Mais les jours Angola ka ko pesa rapport on ba ke muto ifa longo a kolongo mais l'information pe na zwa ki lobby na ba 9h 10h en tout cas ba tayi de pesa ba se préparaka ou déjà dans ba tumususu déjà ba ministre mususu ni ba zabo kalale ba ministre mususu déjà ba to benda la benda ya jo ça va ça va toi, merci à toi. Dieu m'a topé. 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 Malak Sagin Zenate, Dieu m'a topé. Aïe, Yoni Chaïbité Gaïe. Aïe, Bité. Yoni Chaïbité. Ouais, mon taille. Au fond d'ailleurs. Au fond de Karatou. Maman Yoni Chinakagi, Dieu m'a topé. Aïe, va guider. Vous comprenez? Problème en Angola est comme même Félix. Si vous voulez, on a séparé la micro. Vous voulez, on a séparé la Félix est en aux États-Unis. Trump s'est dit, you can call me anytime you want. Vous pouvez à n'importe quel moment. Félix, mais quand on veut Trump sur micro, ça va y avoir. Oui, ça fait non, problème. Check the fact, you man. You call me. You don't know that I have the problem with Iran. Façon, par exemple, bêta d'Israël, là, les États-Unis, on n'est pas iranien. Là, oui, on va tailler des pèses. Bon, c'est là qui vont lobby, qui va péter Félix, quand t'as benga, t'as Trump, c'est à l'île. Bon, benga, Nicolas. Bon, benga. On soit téléphone, bon, benga, Trump. Bon, benga, attends, bote à pamba. You just, oh, President, Mr. President, we just call you, just to greet you, just greet you. Bon, benga. So, fuck you, Tshisekedi.
makofinga bino aza dépassé. Donc mama Congo il y a ba sanction eza ba aventure nde wala ngai ça depuis bandolo ba sanction à Rwanda ti lelo est-ce que oyeba ke na Congo eza ba généraux mosu ba sanctionner ti lelo oyeba ngo wala tango fort ba sanctionner isani eloko wala ba intimidation ba sanction ça la nango eloko te ya mais nga nazo senga ka bato IDPS bo mega na ko bengila nga Trump pas bengi apese bango numéro bo benga ye nano mikolo bonne réponse boyebisa ye ki Kagame alingi koyoka te biso ki bolo mto finga bino na anglais o mikolo eza ya koyinda Trump déjà a dépassé donc il makambo koya na Congo kuna etali ete est-ce que tu peux aussi dire ça ok ça va tourner ni par rapport il y a situation beaucoup na biso lelo est-ce que espoir ezali batu ba continuer ko espoir to batu ba continuer ka kotala to kolela kaka espoir eza makasi na auto ebisa na auto obeta lisomo kwa kelo ba benga ba 9h 10h comme ça espoir eza makasi ya makasi batu ba oza surpris makambo ebele ko bosa na teke eza na président moko na Afrique akimbala na pression ebisi zo avion kende o président ya Jammeh ya Gambie ya Gambie babundiseka ba force la régionale c'est papa qui m'a kende mais Félix est bon côté Félix a kola mukolo mususu aiti tatu tutangila asalai mo Kinshasa asalai aza partout Félix Kinshasa le mena 20 millions de Congolais ba mutu moko a ko provoquer bitumba plein Kinshasa za mais qu'on neutraliser ça va se faire ko neutraliser bola muki ba lebia ko boucher sous na place azate oyiba ka ke Kabila ase retrouver na Angola kanga ke Kabila ba toyiba ba te bola vidéo moko ba lakisa même ba ngole ba montre ba nini ala ko kanga Angola ba to abosa na ngo Angola penda neutraliser ke Kabila azela ba décision ya ikolo Chico Félix à s'attendre que politique na li réseau que na ba idée za na ngo changer ba constitution a comme moto réseau chat désordre na Kagame na Afrique centrale bokoyo kaka 15 jours bola makaka il n'est plus donc balongoli commandant soto ici le bosso que zani pour pesa ngo télévision si c'est la biso non mbote ga mingi na bande ko baola na ngai donc combat ezali mais toza di susu ba combattant ba so baté ko boko manipuler biso na n'importe quoi te on va Congo ba combattant o ya misonga nango yebisi eloko to vérifier soki to monique eloko yebisi biso eza ko concorder na mamolobi to landi mais soki kosi biso to ko balukela yo ça veut dire quoi bandiko oyo bazoka ni saki biso to kotika la ka ba combattant bango ba kende ko négociaka non cette fois-ci biso ke to kota oya kotika combattant je les encourage za combattant eza musala o to sala surveiller fleuve ndebile surveiller et on est manque de respect envers les combattants voilà en tout cas na kolobela ba combattant bongo te oyo ba moni ke conviction na bango eza kotinda ke ba continuer na résistance ya ko attaquer ba nini basala biso to lobito so kende ko attaquer na kati combat na biso eza ko kende ko dénoncer façon bazo détourner ba mbongo biloko tourner sur place mais tant plus peut to kende Félix ozala te oya koya ayeba ke to bana nae biso nso ba bébé so bazo gérer ma bébé so pe ko to dénoncer. Merci beaucoup, Mandessa. Merci, papi. Voilà, tous encore à Bruxelles là, benga biso partout zali. Numéro de ces affiches là, benga biso partout zali to koyamba yo boye, tous encore à Bruxelles na lobby. Je crois que lobby skuna susu to zala a to za suna commandant eso pourquoi pas. Donc continuer comme ça l'émission de biso d'ici là botika maintenant rester connecté sur tout le Bella Vie officiel. Allez, bye bye. toujours vie.
dois pleurer ça qui et 25 kilos. Tout de la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on fait l'INA. Tout le temps, on a tout ça pour faire. Toujours tout le la vie, on a sur la vie à battre. Toujours le toujours vie. Petit bateau de mise on va plat. Voilà, voilà, c'est ça va secret, je dis on va saucer le guitare, saucer la carte de guitare. Piguel de la vie, toujours en forme. Tout le mois 2000 tout aussi bien micro quand venez maman mais maman mbote papa na ngai na ngai fatigué na yaki pe pour ça la moi action ndenge zalaka alors awele ka ndenge ni on travaille ndenge ni normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni poni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni poni te moto motema leo botutisama ndenge wana siko bozwa bango bonsoir bana on dit dans la balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso tozala kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azwa kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté ni bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu omona ingratitude eza omona epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na moti kolobaka ezaka bato oyo soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi okoyo eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe omona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama
tozwa boyo pesa ba travailler les tozongi na façon. OK. Bongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni. Mpona kote ya mwana soki ya beli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka beli tosunga mpona kote wana mwana soki ya beli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu. Est-ce que tout le monde a pu bana tout na bango te okote pa ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kosa pe sengo makasi. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman comme on le voit. D'accord, merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa na fina la bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'enge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango pona en fait ngana za na association et puis dans une chaîne YouTube to bengi to de la ville de Hollande biso pe ba Hollande biso partout batamité ya malamu pe bazali peut-être ba ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci pour mon abino pe ko yamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pe la sunga bango. Ezali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazoka bango na balabala te bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu pote soko lobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balemi abana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 ans amsharo ya kobokola ka bana kobokola ka bana likanisa ngo zoke ngo bon nza utaka pa nzambe oto sengaka nzambe pe apesaka o ngai na mana nazaki pa maria kwasi ya sola na ngai capitaine na babaka na bisoki ngana mobana nga nzambe akabuli biso jamais na bana mangu nasala nzambe ntango mpe tokoyo okabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye senke wana nazali kokateli na lembo baye senke ao mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te eyika pana boto natali sikoyo na eloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala bayebo baye tala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misie moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandaka wana bana toyo baye senke oyo baye te nazaki lokate nga bizambe
sikoyo pesinga mosala luka mpe place balongo kovandela bana balokatele boye na kokatela ba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efona sombela sika atoka nde asombelaki ngana awa ok ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balebisaki te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba yabi nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati oyo tonawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na priere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata moro yo boti lelo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala ono de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni eza na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai kolonga azalaka bagi monite apesinga mpe bagi monite félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso baza na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano ntutu kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali koteya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki alobi mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa loba natangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango okosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde ekite na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana atuka papa episanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako
bazotanga sandesi luka mbongo kotuka sandesi luka bazini nde difficulté makasi oyo naza na yango. En tout cas, merci maman, moi tous au mingezate. Merci, vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo na biso batamité ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musa na biso yango. On est toyé sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso azanango. Eza mitema motema ozo senga batu nyoso fu bazanango. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Bano nyoso monyo oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup biso totiki yo to ke pe to pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a assis to koleka lisusu po biso na banzi moi j'attends comme famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga pena leka. Merci. Voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko pe ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora na si ba diaspora mutema bango et tout ça ma ba ko benga biso et puis to ko mema bango awa je pense que ça ni bango pour ça ata bozala na libanja ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandreke na bino bandeka bino bazana ba activité sonda bazosunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliva okoma pe na mboka bino soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe soko batangi malamu te bakoma kuna lwenge right de souci na ngaza ka lelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natanga mwa moke na bana nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bakrime te bakoma mpe bato po bakomosunga mboka na biso. Amen. Po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana Kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po lelo akoma bato eza esware kati na bango. En tout cas, napesi merci mingi na bino ezwa mbala suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe moyenga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu na bandaki mosala za jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakwazala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà eleka nini Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Comme vous Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Naye pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, les grandes, ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bien bato ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya chama boko. Mwana mwasi mo to ane besoin poto si sakasa. Mwana mwasi mo kaka. Bazo rasoni. Mwana mwasi wa lokazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, vous êtes gentil, bah bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo son ça baninga te Lina. Osonaka. Koson ça baninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Oyoki Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière na. Bobete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te.
Bonsoir, n'a pété. Respect, boto sabato bazali boso na bino. Boyokani, toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà, prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.